boni na kanda plus pe na bana boye mama na ngai. Mama tika, baby singa mbana ngasa la kasa hotel na mwasi mususu. Asuna ngala bana kipanga na bana te. Siko na hotel yo kokota na mbana na mwasi mususu. Lelo ngala ko tikele bino kona bana. Mama okokota te bana ni kia boye mama bokola bana. Okokota te ko tikele bana na fanda. Sele out. Fanda wa sele. Na ko kele te. Lelo na ko tikele bana na. Ko se ko. Fanda wana. Bino ko yango tata bino ko bima. Abo sila tata bino zo. Yo leka. Tata bino zo ya bo sele. Natiki ngala bana suna tala bana bana tongo bachate no na munoko te tala tamu tangu bana yo kene mazo kabele na ngumba sikola tala zo sani ya na mona mutala bana yo ko tango bana tata bino za la kata ko mama ko singola bana te premier bureau afanda kana sele deuxième bureau na ye afanda kana komini ya masina tala moluki makambu yeyo babengake pa bogar yo moko ntango otali deja face osati penaka azali suka na bogar papa bogar ezalaki programme ya kokende kolala na ndako ya deuxième bureau kuna na masina bino moko boyebi le 31 décembre na kinshasa ndenge ezalaka yenge ezola monte pela mwa bwaka papa bwaki kote pongi ekangelaki ya bitete ya masina ya mosika na sukaka awa komi na nsele pa premier bureau papa alalaka te papa alale premier bureau na masina kuna benga pa bogar benumero ezoleka te benga kai numero ezoleka te mo babengi boye bayambi bayoka baloba katoka s'il te plaît alobi te na boto courage ya mwana mwasi elulu wana bayaka te baya awa ntina ndako ya premier bureau na komi na nsele mama akota banda chifundu abimisa ndeko mwasi abandi kokata ye na présence ya mobali mpasi mpe mawa la police elalaka te kotia bango maboko yoka ndenge mama azali kokommunike papa deuxième bureau na ye afandaka na komini ya masina tala moluki makambu yeyo babengake pa bogar yo moko ntango otali deja face osati penaka azali suka na bogar papa bogar ezalaki programme ya kokende kolala na ndako ya deuxième bureau kuna na masina bino moko boyebi le 31 décembre na kinshasa ndenge ezalaka yenge ezola monte pela mwa bwaka papa bwaki kote pongi ekangelaki ya bitete ya masina ya mosika na sukaka awa komi na nsele pa premier bureau papa alalaka te papa alale premier bureau na masina kuna benga pa bogar benumero ezoleka te benga kai numero ezoleka te mo babengi boye bayambi bayoka baloba katoka s'il te plaît alobi te na boto courage ya mwana mwasi elulu wana bayaka te baya awa ntina ndako ya premier bureau na komi na nsele mama akota banda chifundu abimisa ndeko mwasi abandi kokata ye na présence ya mobali mpasi mpe mawa la police elalaka te kotia bango maboko yoka ndenge mama azali kokommunike plus pe na bana boye mama na ngai mama tika baby singa mbana ngasa la kasa hotel na mwasi mususu asuna ngala bana kipanga na bana te siko na hotel yo kokota na mbana na mwasi mususu lelo ngala ko tikele bino kona bana mama okokota te bana ni kia boye mama bokola bana okokota te ko tikele bana na fanda sele out fanda wa sele na ko kele te lelo na ko tikele bana na ko se ko fanda wana bino ko yango tata bino ko bima abo sila tata bino zo yo leka tata bino zo ya bo sele natiki ngala bana suna tala bana bana tongo bachate no na munoko te tala tamu tangu bana yo kene mazo kabele na ngumba sikola tala zo sani ya na mona mutala bana yo ko tangu bana tata bino za la kata ko bimba mama ko singola bana te Yes, monkey boy. God have mercy upon us. Check it out.
I want problems always. La liga bonté. Nena alia mtema na kase fuka ili batu. Na bunda la pesa ndio kuila. Il est smart qui beau. God have mercy upon us. I don't want peace. Zali na province ya Kwilu. Mboko bazali komona babandeko bafandi babenga ngoka nzombi. Ezali na commune ya Lukemi na quartier Ngulu Nzamba. Yo mozoka déjà bakombo. Bandeko bozomona me bauti musika. Il faut se diriger vers Kanzombi mais bazali na difficulté makasi. Yango moni basuki nanu awa na tanda baluka ndenge nini bakozwa mwa souffle po ba continuer nzela. Mais loko sali pasi ya ezali ya kolia e lipota ba se retrouver beloko kolia ezali te tala mama. Kiwana na fufu bozali komona fufu bozomona déjà balambela kiango va voyager. Mais babeti 3 jours na nzela fufu fandika wana na kata sachet s'il vous plaît. Mwana bébé yemo kwa zali kolia mama tali chwe zali te tala muto Thompson. Dioko ni moko Thompson na tiena mnoko. Renforcer sur le kuita fufu kote kiu. Amélie. Donc soko lié bo mai za la raté. Problème ezali makasi. Bandeko bazali na difficulté nzela kutu posana. Joka communication oyo. Mekatwa na batalo bete na kwa na ndo. Bete mzee pale mbatalo baje. Modèle ba congolais bazo vivre. C'est vrai que ça l'exaga pas ces ali vraiment. Tala maman na libota na bazo lia fufu na kati ya sachet s'il vous plaît. Na bana bébé, je m'en sors tali. En tout cas, Zambe kaka mutazali ko batela. Po komona bango boye difficulté zali makasi. Oh quel boule no bakité. Tala condition congolais zo vivre. To komona makambo. Circulation et salami bongo na route nationale numéro 1, précisément na Kimbala na Kisantu, côté à station de service Saint-Jean, na butu ya vendredi, on a kolamuka lelo samedi. Remorque nyati mutu, a panzani mutu sur place, chauffeur ya remorque a tie po akimi, et pesi pasi pe mawa, ba témoin événement ba communiquer. Tangu totambolaka, il faut kotalaka po priorité ezalaka pe assurance te. Tala neti ndekoyo, selon ba information tozu sur place, abanda kotambola na pembeni kasi mutuka ye et tout ye pe kimi makambo boye eza kitoko ata mukete ba chauffeur pe tangu ozotambusaka il faut kotalaka de gauche à droite. Tala sikoyo ndenge muninga akati vi akekaka boye tika molimo na ye na tielaka ye miso dirigeant roulant ata na bwakeli yo tolo okipanga te na bwaka fwenga nteta okokipanga te ata na yembi teno makasi yo minuka pa ba jeune fille lokola nkewa ngako mwana te libanda te eloko te badirigeant nyonso baleka na chorale oyo batiela bango mitambo te mpo bazalaki na basi mais yo déjà rola célibat ngai oyoyo mama Jessica célibat mpona nini te moto epesa kati na biso nasali nyonso yo ojwanga te nasali nyonso rola ozobenga ngai te nachange kaka eyembeli nakoyembela nzambe me na bando bwaka na biloko mo na kati mpona kolakisa oki nzambe atinda biso tolingana nabandi yango dimanche oyo kantika individuel nakoyembela tata me nakobwaka mpe biloko moko po comprendre mposa nange mpa na yo nafongola foi do re mi fa sol la si do do si la sol fa mi re do do si la sol fa mi re do dimanche nakoyemba cantique individuel na kombo ya naponi yo yesu azali likolo nasenga naza ya yo
yesu aza likolo papa nase aza ya yo ye moko alobi tolingana modirige ozomona nga te olingi na miboma nasala nini ko mwana oyo ye moko aloba esengeli na bakristu balia na ye biso na biso esengeli tobota mbuma wawa mobengwa nkolo papa fandi na ye likola nga naza ya yo telboni na kanda plus mpe na bana boye mama na ngai mama tika bayebisanga mbai na nga asala kasi hotela na mwasi mosusu asunola nga na bana kipanga na bana te sikoyo na hotela yo kokota na mbali na mwasi mosusu lelo nga na ye kotikele biloko ne na bana mama okokota te bana mikia boye mama bokola bana nakokota te nakotikele bana na ye fanda zelai awa fanda awa zelai nakokele te lelo nakotikele bana na ye koseko fanda wana biloko yango tata bino kobima abosila tata bino zo yo leka tata bino zo ya bosila ye natiki nga na bana sunola tala bana bana ntongo bachatelo na munoko te tala ta moto yango banda yo kende maka azokabele na nguba sikoyo na tala azosani yaka namona motala bana ete bosila tata bino azala kati ya kobima mama kosindola afandaka na sele deuxième bureau na ye afandaka na commune ya Masina tala moluki makambo yeyo babengaki pa Bogar yo moko ntango otali deja face osati penaka azali suka na Bogar papa Bogar ezalaki programme ya kokende kolala na ndako ya deuxième bureau kuna na Masina bino moko boyebi le 31 décembre na Kinshasa ndenge ezalaka yenge ezola moto epela mwa bwaka popa bwaki kote ponge ekangelaki ya bitete ya Masina ya mosika na sukaka awa komi na nsele pa premier bureau papa alalaka te papa alali premier bureau na Masina kuna benga pa Bogar be numéro ezoleka te benga ka numéro ezoleka te mo babengi boye bayambi bayoka baloba katoka s'il te plaît alobi tena bote courage à mwana mwasi elulu wana bayaka te baya awa tina ndaku ya premier bureau na commune Nsele mama akota banda chifundu abimisa ndeko mwasi abandi kokata na présence ya mobali pasi pe mawa la police elalaka te kotia bango maboko yoka ndenge mama azali kokommunike wana za mwasi mibali bana pe balingani na ina basala ta 10 ans papa